Bomben zerstören die Welt. En Afrique, Guck wie in Afrika, le pays s'est détruit. jedes Land wird À zerstört. cause de Babylone, Alles wegen à Babylon, cause de Babylone. alles wegen Babylon. Les Africains, il faut réveiller. Il faut réveiller en Afrique. C'est vous qui m'embrouillez derrière vous. Oh. Bonjour, 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 bonsoir, bonsoir, mes amis. Bami nanga nyonso tu mbote na bino, nzambe apambola bino. Ya solo bandeko, bato nyonso tu bolandaka ngai. Émission masolo na biso, bokoko ya bayindo oyo epesami na ngai ndeko na bino. Kongo alenga mwana fumu Kimbangu. Mbote na bino bandeko nyonso tu bokolanda ngai. Lelo ezali mokolo ya yenga ndenge tokutanaka toyebisaka bino ke tosololaka poso nyonso oyo soki ntango emonani pamba te boyebi ke biso tozali bato ya misala kasi ya solo bandeko. Lokola makambo ya Kongo ezali makambo tokolobelaka ntango nyonso uta kalakala yango bandeko tokolemba bino te tokolobela bino toujours. Lelo namemeli bino basuje misato. Basuje oyo nakomemela bino lelo bandeko bopartage yango pamba te ezali vraiment masolo oyo esengeli na autorité na biso bameka mpe comprendre biso. Ya solo tozali balobeli oyo ya réseaux sociaux toza bajournaliste te mais biso tozali baanimateur toza kosalaka baanalyse mpona makambo etali mboka. Likambo nyonso ekoleka na mboka na biso biso lokola tozali na réseaux sociaux tokoya kolobela yango. Bato balingi ba français minene minene bamoni ke baza mieux placé mpona koloba babengami ba journaliste bango mpe balobaka na baetando ike. Biso bango balobaka na etando ya minene biso tolobaka na baetando ya mike oyo tobengi ba réseaux sociaux. Réseaux sociaux bandeko ezala ministre président bato nyonso balandaka biso. Makambo oyo tolobaka ata mibale misatu na baministre ekokomela bango kaka parce que réseaux sociaux baémission ekotaka partout. Toyebi ke ya solo bakongolais balingi kolanda mpena mingi makambo etali politiki te ya mboka. Congolais alingi alandaka baémission ezali babétise baémission ezali bazali kolobela miziki badiscussion ya miziki yango congolais okomona bavie ezali ebele 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 me kasi na makambo etali penza oyo tozali kolobela mboka na biso oyo nzambe apesa biso tobengi la République démocratique du Congo. Yango nde ezali patrie na biso mabele ya bakoko na biso tozala fier nango bandeko. Il faut bolandaka yango boyebaka makambo nini eza koloba baza koloba baprésident na biso to autorité gouvernement ezoloba nini yango ozomonaka bandeko na ngai awa na poto bana nyonso bazalaka informé na information parce que batangaka yango. Yango toali kosenga na autorité bofongola nzela président de la République en tout cas fongola nzela ya SNEL courant SNEL fe zonga bana ifo bazalaka penza bamonaka minda nde toki ntango mobutu pelele bavoiture me luta wululu toza komona clair. Il faut courir ezala bainformation bana nyonso na kati ya baklasse na kati ya bandako na bango fo bayebaka makambo nini eza koleka na mboka na bango. Yango moni makambo ebele eza koleka na Kivu bakinois baza moins informé bazali koyeba na bango yango te parce que courir katalaka pamba président de la République président ni directeur ya SNEL vraiment en tout cas bomeka kotala likambo ya courant botala likambo ya ministre énergie botala na likambo oyo courant bana ifo batalaka information bana ifo bamonaka mpo batanga eza nécessaire. Wana ezalaki kaka mbela moke nabetaki mpona autorité na biso batelemela biso bamoni en tout cas bolakisa biso vraiment exemple courant toza na courant ya Inga esalaka nini barrage ya Zongo esalaka nini kuna na Kivu toza na barrage mosusu esalaka nini babarrage ebele me
comment bapaya o bazali neti na bangola bazwaka mwa ndambu na Congo Brazzaville baza na shite ya lufulakari ya bango mais courant na biso mpe bazwaka yango toyoka kutu courant na biso ekendaka koalimenter mpe courant ti na Afrique du Sud na Zambie mais biso moko bakongolais toza na courant te ata kutu mundele alingi biso to alingaka biso te mais quand même boautorité na biso bolinga ta biso courant fezonga bandeko na ngai ya solo bandeko tokobanda lelo na poa liboso tokosola bapoe misatu lelo oyo namemeli bino ngai ndeko na bino kongo alenga poe ya liboso ezali bongo likambo ya UDPS UDPS oyo ezali bongo parti au pouvoir UDPS bango nde bazali na pouvoir boyebi ke depuis papa Kondo Etienne Tshisekedi akenda atikela biso slogan oyo ti lelo tolobaka yango slogan ti lelo papa Etienne Tshisekedi atikela biso le peuple d'abord na kati ya maloba ya papa Tshisekedi atika alobi ke mboka oyo ebebi ekufi mpona moyibi basiloga atikela biso le peuple d'abord UDPS eza na pouvoir président de la République démocratique du Congo Fatou Beton na loboko ya mwasi azali bongo membre ya UDPS bandeko na ngai me ya solo bandeko na loboko ya mobali ezali bongo Augustin Kabuya mboka ekufi mpona moyibi secrétaire général ya UDPS secrétaire général ya UDPS député national et puis azali bongo sénateur bandeko na ngai tala batitre aza nango kasi ya solo bandeko parti politique ya UDPS ndungu bomonaki makelele euti koleka mobulu ekoteki na kati balobi ke ya solo secrétaire général ya UDPS Augustin Kabuya il faut adémissionner atika poste ya UDPS pamba te aza kotia mobulu na kati ya parti politique ya UDPS wana selon bacombattant basinzeli ya UDPS parce que bango nde bacombattant bango nde batelemaka bapesaka mibeko mpe bango baningisaka mboka na biso RDC donc boyebi bino moko ntango Fatou Beton président de la République azalaki bongo na Genève na ba Martin Fayulu ba Vital Kamerhe ba Jean-Pierre Bemba bandeko na ngai Martin Fayulu mutu aganyaka mais UDPS etelema mpona koyebisa Fatou retire signature na yo banani batelemaka ezalaka bongo bacombattant grâce na bango Fatou Beton aretiraka signature na ye basali alie na Kamerhe ti baganye baélection lelo oyo bandeko baélection wana boyebi ke première élection Martin Fayulu atelema alobi ke ye nde aganyaki baélection kasi ya solo bandeko soki cour constitutionnel eprogramme yo ke yo ganye bandeko ato beti tolo muto baprogramme ye nde kaka mutu azali na ebonga akovandela ngwende na ye Fatou Beton avanda na ngwende ti mokolo ya lelo deuxième élection na ye azwi so mandat ya 5 ans peuple congolais a voté ye 5 ans lisusu tina 2028 kasi ya solo parti politique na ye bandeko eza kosimba te yango bandeko na ngai lelo bandeko za confirmé Augustin Kabuya aza lisusu
secrétaire général ya parti ya IDPS te. Bato bakombatant bakutanaki bango nyonso bapesi bokonzi na mutu mosusu na kati ya IDPS ya komema IDPS pendant 6 mois nde ya kotambusa IDPS. Bandeko yango nga naza komituna bandeko na ngai bana Congo biso toya bakongolais oyebi ke ngai atake molobeli na kati ya réseaux sociaux bandeko na lela bakombata ya IDPS na ndenga kosakana te parce que soki président Fachi azalaki mayele même secrétaire général Augustin Kabuya bakombata ya IDPS fale nde bango mpenza bango tu bakokota na kati ya armée. Il fallait bango bakota na armée bazo betidia basangisi bango bandeko tosali suka na armée na biso oyo ya RDC ya Congo parce que bakombata baza na bagage baza na mwa mayele bayebi baza na mure ya mboka na bango soki bopesi bango lisusu mapinga basusu noso ya kobeta manduki basusu noso ya kokengela mboka bandeko na nga bakokengela mboka na biso RDC na ndenga osakana te bakombata oyo ya IDPS eza likambo osakana te bandeko bosangisi bango na betidian bozwi betidian botie bango na kati ya armée bandeko tala armée ya kitoko kasi lelo botala président de la République secrétaire général bazalaki ensemble baumeli kasi suka nango toyebi te nani atrahir nani. Augustin Kabuya mutu atrahir parti na ye to atrahir président na ye. Comment Augustin Kabuya balongola ye balingi ye lisusu te bamembre ya IDPS batelemi bakombata IDPS balobi pas question tomonaki ndenge bitumba oyo ebima entre oyo bazali pour Augustin Kabuya mpe na oyo bazali contre ye babunda bitumba koswana na ndenge kosakana te bandeko na ngai kasi lelo suka nango Augustin Kabuya balobi bye 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 il faut atika parti politique ya UDPS IDPS oyo ezali premier parti pour le moment na kati ya RDC pamba te bandeko na ngai bango bato baza na pouvoir parti ezalaka na pouvoir parti wana yango nde moto ezalaka liboso pamba te ezalaka na bato ebele na kati ya parti et puis ezalaka na organisation yango bandeko toali kosenga na président de la République parti politique ya IDPS ezali parti na yo en tant que président le garant de la nation il faut tchape misu na parti politique na yo pamba te eza kotambola mabe makasi yango lokola bakombata balingi Augustin Kabuya te alongwe totala sikoyo moto akokumba IDPS toboyi mobulu pamba te eza koriske guerre civile to ekota yango bandeko toali kotelema ezala ancien président Joseph Kabila ye azalaki na parti na PPRD bandeko mboka na biso mboka ya Congo il faut toyebaka yango soki président déjà nde tomonaka na États-Unis partout président soki se aleki bandeko oyo déjà wumeli asali 18 ans bino peuple congolais boza koréclame azonga na baopposant na bato baza na mikili ya poto awa toza na bango awa bandeko il faut tozala na mitu bandeko boyebi ke na Afrique président oyo asali lokola pays na biso lokola Congo 18 ans bakontrole ete so bayebi batala budget na ye ya mbongo oyo ye akei nango eza combien lelo président actuel aza na Congo aza komarche te pourquoi basociété ekangama ekoma privé ya famille wana basociété bandeko na ngai makambo ebele ezali coincé parce que il faut président asala bainstructure moko ya malamu bayeba kolandela bato bayibi mbongo
bato nyonso d'ancien régime o bayibaki bambongo bayeba kolandela bango po Congo quand même est marché. Sinon te bandeko ezali pasi parce que komi kaka Félix Tshisekedi Joseph Kabila, Félix Tshisekedi Joseph Kabila, mais siko bandeko mboka yango mboka Congo eza na 120 millions d'habitants. Biso tout Congo yango eza ya biso. Biso nyonso Congo bandeko, Congolais, Congo eza ya biso. Eza likambo kobanga te. Mutu moko aza éternellement na mokili awa azali te. Tolandaki maman Olive Lembe, biso tout tozali ba locataire. Tout le monde. Ce que c'est le loba, loba kala yo loba. Pona makambo ya Congo, tokolemba te. Pona ngai Congo alenga. Président Félix, actuel président na biso yem taza président de la République, toti kaye Congolais, toti kaye a travailler. Ye moko akomona biso nde to banda koloba kama be oyo to telemaka to yebisa ke président bamiyibi baministre na yo tieli biso baza koyiba 500 millions eke wapi fale batiela biso baforage président ekei wapi président toza na besoin boyi président tozo comprendre te nzala oyo eza kowuta wapi ti suka lango ye akoya koyebisa biso Mobutu abandaki koloba Mobutu abandaka koloba soki likambo ezali okomona ye aleki alobisi biso ke alobi ke no ndenge ezali boye nzala ekoti mpona boye Mobutu aye kobanga te abandeki koyebisa biso ke nzala ekoti en tout cas likambo wana ezali boye likambo eza boye Laurent Desire Kabila mpe ndenge moko bango nyonso babandaki koloba na biso ke soki nzala ezali bakoya koyebisa biso ke nzala ezali na mboka bona boye mais biso lelo tozali kokoka lisusu koloba te tokomi kofinga nzala eleki tolembi président tolembi nzala eleki yango bandeko wana ezalaki premier point na biso donc confirmer Augustin Kabuya aza lisusu président ya UDPS, pardon, secrétaire général ya UDPS te. Alors, mutu azali kosime fonction na ye, azali kosime yango pendant 6 mois, mikolo koya, tokobeta pe émission na ye, tokolobela ye pe, aza nani na kati ya UDPS, tobombi ye nanu, kasi bokoyeba ye mikolo koya, lelo nde ezali confirmé Augustin Kabuya, Fachi Beto Ndimi, ke ya solo po bandeko mingi bayebaka te boyeba yango ke Augustin Kabuya azali secrétaire général ya UDPS. Donc c'est que président ya UDPS azali. Mamsu balobi ezaka ye moko Fachi Beton. Donc bandeko na ngai yango toya koyebisa bino ke en tant que président loko azali kosime poste ya président de la République en tout cas ekozalaka na secrétaire général ye mutu akosime poste ya UDPS. Donc parti ya UDPS ezali bongo Fachi Beton moko atombolo ye moko apesaka mibeko. Donc ba combattant baye kolonga balobi ke ya solo esi tolongi Augustin Kabuya akei atiki biso akei kokontinue mosala na ye ya politique en tant que sénateur député national ya solo bandeko matondo mingi. Point ya mibale bandeko na ngai tokolobela bongo likambo tali pasi oyo ezali na Congo bambouteillage bazali kotonga banzela tozali komona banzela bazali kotonga misusu ya sika pe misusu bazali koreflexione yango kobongisa yango lisusu kasi bato bazali kobeta sete susu na ministre ya transport Champe Bemba Gombo banda okota na ministère na yo tomonaka yo lisusu te tomonaka te oloba nde tozali komona Constant Mutamba azali kotambola partout mpona likambo tali justice ya mboka kasi transport Jean-Pierre Bemba vraiment en tout cas tozali komona yo te na terrain tozali komona yo te kolongwa Bandal Molar po koma te na Selembao oleka na prison Makala ngai moko namonaki yango en tout cas
soni moko pasi pe mawa nazali komona pena bakonzi pe bazali koleka na nzela wana. Bakonzi pe bazali koleka na nzela wana bandeko ezali kosala pasi pe mawa mingi komona banzela oyo ya biso ya Kinshasa ndenge ekomi bandeko koboya. Banzela Kinshasa oyo mboka kitoko boye batongela biso mboka kitoko biso moko foto bongisa yango banda bamindele batikango mundele mosusu akosala 50 ans soki lelo azongiso na Congo omona aza kokamwa. Jean-Pierre Bemba, ministre ya transport, banzela, nzela ya bandal, 24 novembre, kolongwa molar tio leka, nzela o ya prison makala, mabulu o ezali wana, balobi ti lelo eza kaka. Kute bakisami ti lelo eza kaka wana ezali, somo kuto koboya. Année passée nazalaki wana na Kinshasa me bandeko ti lelo baza koloba balobi nzela eza kobonga kaka te. Chaque fois tobengaka babongisi te. Nzela oyo ya 24 novembre prison centrale eza wana bakonzi mingi bolekaka wana boyaka na prison wana ntango boyaka na prison kotala bandeko na bino bato mosusu bala na prison ministre ya justice alekaki wana nzela nini alekaki kaka wana na nzela prison wana me nzela wana eza ya kobeba eza ya kobeba tomoni basosiété eza partout bazobongisa banzela nzela ya bawileri kote kuna tomoni banzela eza kobonga banzela kisenso tomoni nzela toza kosepela kitoko merci président de la république banzela pele eza kotongama nzela ya Congo central tomoni route mosusu eza kosalama eza esengo kote ya mbujima ekananga esengo toza kosepela banzela eza kotongama kuna banzela ya kote ya telecom ti lelo banda président azalaka kuna ti lelo nzela wana ti lelo toyebaka te bakosala to bakosala yango te tozotala na ba YouTube tozomona nzela wana etongamaka kaka te bato ya kote kuna baza koreklame transport ekomi pasi bato moye bazokoka te population sud ekomi ebele kote kuna ya telecom baza kolela mpo banzela wana fe ekende kati se ekende ti na pompage wana nzela esili nzela aéroport tokomona banzela ebele bandeko na ngai yango toyali kosenga Jean-Pierre Bemba ministre ya transport baavion yo ozalaki mutu moko ozalaki professionnel na makambo etali aviation me lelo bandeko na ngai toza na société te meme ya avion ya Air Congo oyo ekoki komema biso me baétranger bazali koprofite na biso peuple congolais lokola tobima lokola bafourmi libanda tozongaka chaque année me tomataka na baavion ya baétranger mbongo nyonso tu ya biso bacongolais toza kokotisa yango na baavion ya baétranger Air Ethiopie chaque jour chaque semaine sala kaka skale na Addis Abeba bandeko okomona niveau komona bacongolais na Addis Abeba okomprendre te zwa avion sala skale na Ethiopie na Addis Abeba bandeko okoloba me yango oyo nyonso tu bacongolais baobisoke wi bacongolais donc bato bauti Brésil skale na bango na Addis Abeba bato bauti Dubai bato bauti Russie bauti Londres Berlin, Allemagne, Düsseldorf, Francfort, Paris, Bruxelles, bandeko, Suisse, biso tout okosaka skale na Addis Abeba. Siko mona mulongo ya sombo ya bacongolais. Mbongo nyonso to wana ezokota na société ya Air Ethiopia. Mais biso bacongolais tozali koprofite te soki tozali na baavion na biso ya bien, ya chic, ya kitoko bandeko na ngai. Mais pourquoi pas tokotisa mbongo na mboka na biso koya avance tala Ethiopie ndenge ekoma kitoko ezosenga kaka bonne gouvernance gouvernement na biso bosala pena quelque chose botika nani koyiba bosala pena mosala bobongisa mboka oyo
Même bana na bino o bino bozo bota o bozo bokola bango na vie ya lix. Mais lobi bakozanga soki bazangi bakoyeba koluka te. Donc bolakisa bango koloba ndobo. Mboka oyo bandeko na ngai ezali mboka kitoko me bino bapoliticien botika kaka bino kaka boserechir bosala nde mosala bolakisaki ya solo boza mpena bato ya mosala. Jean-Pierre Bemba yango toya kotelemela yo ministre ya transport telemela na likambo etali banzela tomona yo kitaka mpe na terrain tomona yo igwe tomonaka yo na terrain ozosime bafonction ebele ozalaki na défense sikoyo ozwi transport tomona yo na terrain tomona yo nzela eza te bandeko likambo ya chemin de fer likambo ya chemin de fer oyo bandeko na ngai botala bino moko botala chemin de fer oyo chemin de fer yango oyo bandeko na ngai banda époque coloniale chemin de fer oyo banda batikela biso chemin de fer oyo bomoni batata wana donc tala bango na tala bandeko na biso bakoko na biso batongaka chemin de fer bakoko na biso ti lelo chemin de fer kaka yango oyo ebota kutu bamatiti mpo parce que entretien ezali nango te mpe totongaka mpe ya sika te bandaka tomona daye kutu nzela ngo ndenge eza wana batrain mpe elekaka nango te mpo toza na batrain te or toza na société na biso ya chane metal tokoki kosala batrain tokoki kosomba bamutu kaka ya pamba locomotive mitu ya locomotive tokoki kosomba yango awa na kati Europe bawago wana bandeko na ngai chanike akoki kosala yango bandeko na ngai chanike akosala yango botala batrain mpo parce que mboka na biso mboka ya Congo eza monene il faut tozala bachemin de fer partout yango nde kodimine ke bambuteyage mpe ezala te surtout na Congo neti Kinshasa wana Kinshasa eza monene pamba ya Kinshasa eleki Rwanda monene ya Kinshasa eleki Brazzaville bandeko na ngai bapoliticien congolais eza eloko te 500 millions bandeko mutu moko kaka ya pamba Nicolas Kazadi ayibi 500 millions ye moko 500 millions ata kutu baza na baekipe bayibi nango mbongo mais déjà 500 millions na ndimi teke baza 10 personnes 20 personnes 500 millions bandeko na nga eza déjà balocomotive oyo bamitu ya locomotive ta 5 1 million 5 ta 4 ata 3 kaka ya pamba ata 3 balocomotive 3 millions 3, donc 5 nzakomba nzambe na biso nzambe ya mpungu tulendo mboka ya fumuki mbangu barayi oyo bozomona banzela oyo bafoto oyo fumuki mbangu bazalaka nanu bazomona bandeki koya mpe na batrain na ntango ya époque coloniale mais tala nzela yango bandeko na nga bamatiti parce que entretien eza te or soki entretien eyali batrain moko eyali spécial esalaka banzela eza kokata batiti eza kobongisa banzela bote mpe ya mboka ezali koya ndenge Angola abongisi mboka na ye eza na ndenge mabe te toza koemilie bapoliticien na biso te non eza réel bangolais bapoliticien angolais gouvernement angola baza kolakisa misala baza kolakisa mpena misala na bango ke tolobi te ke bayibaka te me bayibaka me ya solo mosala nde mosala me ya biso bapoliticien na biso bandeko naza koyeba te le Congo va mal peuple baza koyoka baza komona mpasi nzala
ministre ya agriculture, ya culture, ministre ya transport, peuple ntango batrain babiloko ezalaka kala na Kinshasa nzala ezalaka te parce que ere nyonso na train bato bazokotisa biloko baza na Kinshasa baza nango toza kolia kitoko banzela eza kotongama banzela soki esili nzela wana nyonso tu bandeko ekobongisa biso me soki boza koyiba mbongo me nzela ekotambolama ndenge nini actuel président de la république eza Faci Beton tolongola bamakambo wana ke o Kabila fo azonga Faci azosala bien te bandeko tokende nano na ye oyo Kabila asaka 18 ans totikala mpe komona eloko te 5 chantier esalamaka mpe te mbongo mpe akenda nango oyo ya leta toyebi te Mobutu kutu oyo akendaka nango mpe totikala komona o pont maréchal eza mbongo ya leta il faut asala misala wana esengaki asala yango palais du peuple esengaki asala yango eza bacontrat stade tolingi bale mingi Mobutu azalaki amoureux ya bale yango moni asalaka tout batia stade na kati ya mboka na ye ya monene koleka stade du 20 mai donc Faci Beton mpe fa azala na spécialité na ye moko boye oyo ye alingi asalela biso mpe na Congo tomoni aza kolinga banzela abi peuple akosepela asepelisa biso toza na posa ya kosepela na ye wana tomona yango justice esala bakanga bamiyibi nyonso tu oyo bayibaki bambongo de millions ya peuple congolais eke kovanda na babanke ya bapaya na Afrique partout na monde bandeko yango tozala fier na mboka na biso ministre ya défense tala banzela oyo bandeko na ngai banzela yango oyo banzela ya train ti lelo bandeko batonga lisusu ata nzela moko te nayebi te so naza komikosa nzela nini ya train oyo biso bakongolais totongi ya sika eza te nayebi te na Kinshasa nzela ya train ezali te tozala banzela ya train te tala batrain chandika tala yango oyo bandeko na ngai yango oyo oyo bawago oyo tala bandeko ekobeta machani kaka locomotive kaka nde tokokosala yango te parce que tosalaka mituka te tosalaka mpe bamontere te wana nde tokokoka te tokosomba 1 million bandeko boza na mutu ya locomotive natalaki yango wana na Google na Allemagne awa ya occasion ya bien ekobeta kutu soko des années 1 million siko mutu moko ayibi 60 millions 500 millions 30 millions aïe bandeko na ngai biso tovandaka na Allemagne awa bandeko na ngai montant wana eza ebele c'est beaucoup d'argent au peuple soki kaka ministre moko amei koyiba yango na Allemagne awa mais bandeko na ngai eza somo ministre ya finance mbongo ebungi 500 millions mpo tiela bato mai kaka mai forage mai ya forage bandeko na ngai ndeko oyo ndeko na biso sango Israel Mutombo aza na raison aye koyebisa biso polele ke biloko eza kobunga ya leta mbongo ezali kobunga yaye koyebisa biso mais aza na raison asali nini 500 millions eza ebele 500 millions eko aider population bandeko na kosa bino te bapoliticien bozala moto ya malamu 500 millions eza ebele moko incroyable bandeko bamitu kaka na yebisi bilo kaka ke mutu moko ya locomotive so boza na 1 million bozwi yango bandeko avec 10 millions toza na 10 tete toza na 10 train batongola biso banzela Kinshasa Matadi ekozala yango pamba banzela oyo yali ke pont maréchal bakobakisa susu batie susu barai bachinois bazali bakobetela bino bapo ya danze eza mpe na rai ya train eza kaka contrat biso toza na mabele toza na barichesse oyo ezali ke soki tosine contrat na bachinois ndenge Maroc asali aza kosala mboka na ye biso mpe soki président asine bacontrat
ke ya kolia mbongo te bachinois baye ata basengi biso kutu mabele to pia bango kaka mpo bakomema mabele yango mpe te batongela biso Kinshasa wana bakobeta yango dada kitoko chinois moto asali océan pont ekati océan bandeko na ngai yango ozomona ke mboka na biso mboka ya Congo eza pasi mingi biso moko tolingi mboka na biso te yango bapolitisien na biso il faut totelemelaka bango toza oblige ata bobandi kokangakanga bato bokolembaka kaka parce ke bato banda kolobaka kaka ti mboka omoni awa na poto awa peuple alobaka kaka na makambo ezali ke bazomona ke non injustice moko ezali batelemi neti mikolo oyo Europe mobimba baza kotelemela likambo etali génocide ya Congo ya RDC me biso bakongolais kaka mafinga longwa kuna faci wana ya osala nini longwa kuna abomi mboka bandeko na ngai mboka na biso mboka ya Congo bitumba na biso bandeko me mutu akuti koleka avant faci pourquoi toza kolobela ye te Joseph Kabila asali 18 ans na pouvoir mais na 18 ans boyebi soki azwi combien oyo akenda nango lelo asala kingakati ezaka kingakati ya ye te me mosusu eza na Lubumbashi kende kuna bakote ya Kisangani bandeko biso bakongo tofongola miso Mobutu asala basociété ya bapagero na kote ya Afrique du Sud Mobutu asoma bandako na poto villa de millions ezosenga biso nde bakongolais biso bakongolais tofongola misu totelema tozala matoyi ya koyoka soki kaka tobandi kotelema ata domination oyo ya bapolitisien bandeko kozwa biso peuple congolais te peuple oyo asambelaka mpena na ndenge bosolo na nzela mpena ya solo ya bokoko na ye epuis toboyaka bakoko na biso te parce que bango nde bakolo mabele wana bakolo mabele eza baisraélien te bakoko na biso il faut toreconnaîtraka bango ezala baprésident na biso tant que bando koreconnaître bakoko na biso te bakolo mabele wana tobando tourner à rond mboka ezwaka bénédiction tant que bino bato bapesi pouvoir mpo bodirige peuple wana il faut reconnaître nanu bakolo mabele wana na ndenga spiritualité na bonzambe oyo bazalaki kotelemela mabele na bonzambe parce que mindele mpo badomine biso babandaki na bonzambe bakwesi biso na bonzambe après badomine biso politique na économie bakangi yango alors biso mpe peuple wana il faut tozala molende sinon te tous les politiciens banda koya tozala bawumbu na bango tozala domine parce que babranche oyo bango bakendaka nango biso toyebi te toyebi babranche na bango te nzela bakendaka toyebi te bandeko na ngai talaka mboka na biso mutu moko ayiba 500 millions tala banzela bino bomoni banzela train banda bacolonisateur batikela biso ti lelo baprince baprince oyo tozali komona lelo bagoudron fati moto akomi kotonga mo bagoudron tozali komona badirection ya bumbu selemba wana kote ya birmanie asosa gambela banzela ezalaka te ye atia yango na epoke na ye grâce ya tokopesa mpe mbote na Gentini Ngobila parce que ye mpe azalaki gouverneur moko aexécuteki quand même asali mwa mosala na Kinshasa tokotala sikoyo Daniel Bumba mosala nini akosala mpo Gentini Ngobila tomoni mwa banzela me banzela bandeko toye kosenga entretien esengaka mpe entretien ezala banzela train oyo entretien eza te tolobi teke na ngola banzela kala baportugais batikela bango eza te lelo kaka yango na batrain elekaka mais entretien baza kobongisa banzela na bango ale bazwi mpe mbongo batie basali banzela mosusu ekati banini batrain ezali koleka bango mpe basombaka kaka balocomotive mais baza na basociété na bango oyo esalaka bawagon oyo tobengi awa na Allemagne tobenga yango wagon parce que biso en Allemagne bandeko tolobaka allemand na ndenge oyo ndenge ya français te po parce que allemand eza allemand bato biso bakoseka mutu soki awuti Allemagne
bandeko même koloba na biso échangeaka yo koloba bis ngala koloba bis te ngala koloba bus tango ngala koloba bus yo seki ngai nzoka na kielma eza normal bus eza bus yo koloba wagon ngala koloba ngala koloba wagon yo koloba wagon yango bandeko biso to wume na Allemagne ba français na biso se tengama nango to kotisa ki allemand mingi to plus de 20 ans en Allemagne donc e kotanga fil donc e kotanga penza donc so fil donc mingi donc na koma ko do so na lamu na tongo na ke musala na yokaka plus allemand ta na zongo na ndako na koma lo balingala so na benga na bandinga na ngana lingala donc na musala na ba camarade na ngato solaka na Dutch na allemand donc français penda bandeko nanga na tango to wume na allemand nao ezala bana na biso tobotaka bango balangue na bango bayebi plus mingi eza allemand balotaka na allemand balobaka lingala koyekola oyo ya basango oyo mpe bayebi na anglais balangue na bango bayebi yango na français awa na allemagne elobamaka plus mingi pena makasi te donc bapolitisien congolais donc bolakisa misala bozala na bolingo na bino yango boza koboma mboka bino moko eza foti ya bapolitisien parce que ntango bazopesa bino poste sime yango sala musala lakisa musala na yo bafutaka yo mbongo mpe oyo bafutaka bino eza ebele c'est beaucoup d'argent même ministre awa asalaka awa azwaka mbongo wana te tokopesa exemple badepute national oyo mbongo bazwaka na kati ya Congo bandeko bokalikile yango eza ebele. Est-ce que aujourd'hui député national ya Congo na député national ya France nana za na mbongo nana za na mbongo président de la République ministre zo ba salaire na bango comparé yango na ba ministre awa mais bango basalaka bazolakisa misala na bango bayibaka te parce que bayebi ke soki ayibi prison kutu soki ayebi directement donc bakoreverse ye peuple koyebaka ayibi soki eza mbongo ebele bakoconfiske biloko na ye bakokanga yango parce que oza moyibi donc bolakisa misala chemin de fer oyo botonga chemin de fer ya sika botonga na Kinshasa bosala banzela chemin de fer matondo mingi ya solo bandeko na ngai yango toya koloba ke bandeko bacongolais bapolitisien congolais vraiment tozala na bolingo tolinga Kinshasa na biso Kinshasa ezali mboka oyo bakoko na biso batikela biso Kinshasa ezali mboka oyo tobongisa yango tolakisa misala na biso sujet na biso ya misato ezali bongo bandeko musée international bandeko na ngai ezali pasi mpe mawa mingi boyebi ke musée oyo soki totali lelo na mboka na biso mboka ya Congo likambo oyo ya musée ezali esika moko batouriste bayaka mingi mpona koya kotala biloko na biso nyonso tu oyo ezali na kati ya mboka na biso ya solo bandeko na ngai yango ozokomona ke bapays nyonso na kati ya monde bamusée na bango batiaka sécurité moko na ndenge ya kosakana te donc biloko nyonso tu oyo ya kati ya mboka na bango omonake bandeko bazwaka yango bazali kotia yango na kati ya bamusée na bango biso toza na biloko ebele bakoko na biso batiki mpe biloko ebele nyonso to bakende kobomba yango wapi na musée toza na banyama toza na biloko ebele toza na basymbole toza na en tout cas toza na biloko ebele Congo wana bomonaka RDC eza na biloko mosusu lelo kutu ta mosusu na tomona yango te biloko ya bakoko na biso mpo parce que bongo lobi soki bana na biso bakotuna mais pays Congo
avec comme Congo zakanini oh non zaki Congo après comme Zaïre mais à Zaïre biloko Mobutu o atika il faut pas tirer na misé biloko ya Congo ya Kasavubu ya Lubumba biloko ya Kimbangu côté spiritualité Kimbangu bilamba na ya kufela biloko la nyonso tout il faut pas tirer na misé il faut qu'on ne pas ba kimbangise ko senga pe moi quelque biloko bopesa biso oyo ezali musée international ya Congo comme ça bapaya baprésident bayaka baroi bato ebele bayaka kotala président bakoya wana akomema bango na kati ya musée mpo alakisa bango babiloko na biso kasi ya solo bandeko makambo eza koleka na musée donc toza koyeba te ministre ya touriste musée botala libanda oyo nde batie pelouse bandeko ekomi nango esika bato bakomi kosala bakomi koluwe yango bayaka bavandaka wana na moyi ekomi lokola park soki mpe nini bato baye wana bana bato baye bako congolais baye kobeta bambenda na bango baye komela bokolanda video bomona ndeko moko ya mwasi vraiment tuka oyo aza mpe na domaine wana makambo etali touriste vraiment esali pasi akoki te ye mpe azalaki na kati ya ambiance wana babengisaki ye ekamusi ye amoni mpelake me oyo musée me batransforme yango park ndenge biso na poto yaka place ya park tomemi bana tovandi tobeta mwa bambenda park place omonaka awa na poto omona mwa bato basali mwa soirée na bango baye bavandi baza komela biso sikoyo totransforme yango ndenge wana bandeko na ngai musée oyo botala ndenge evandi na kimia na kitoko place kaka bato bakongole bayaka kosala wana donc eza kolakisaka ya solo tozo koyeba eloko oyo babengi bopeto te musée eza esika moko basakanaka nango te parce que biloko ya mboka ezali kobombama na kati wana eza na bapiesi mosusu soki oyibi yango na musée okoki koteka yango de millions basekirizaka yango na ndenge akosakana te Jacques Chirac asala aye musée bandeko na ngai biloko atia na kati kuna azwa yango mingi na Afrique avant kufa asala interview ti lelo ezali aloba yango biso ba européen il faut que nous senga ba africain pardon parce que tosala bango mabe mingi biloko nyonso tozala nango eza ya bango siko biso moko musée na biso ntango toza kosekirize yango te bandeko na ngai banani bakoya kotiela biso sécurité yango bandeko tozali kosenga na ministre touriste na ministre justice Kosa Mutamba bozwa pena mibeko bobenga na bato wana esika wana ezali esika ya bopeto eza esika ya koluwaka te ya kotiaka ke bato bayaka wana bamelaka bamasanga libanda wana non eza esika bato bayaka baye kotala biloko ya mboka alati kitoko aye akoti nde tokendaka na musée ya Belgique toke kotala biloko na biso ya bakoko na biso biso mpe awa na musée oyo ezali ya biso bandeko yango bandeko eza pasi mingi tokolanda video oyo botala ndenge ndeko na biso ya mwasi esali epasi meme ngai moko nalandi ye nakoki te ntango namoni azali koloba atuka mama nzambe apambola yo tolanda mama na biso na message oyo aye kopesa bakonzi na biso vraiment nga mpe nazwi yango po te ya solo na partage yango na émission po bato mpe bokolanda bo partage vidéo tolanda émission on se retrouve après matondo mingi. Je viens encore une fois dans cette vidéo exprimer mon mécontentement et ma tristesse, enfin ma déception par rapport à mon secteur qui est le tourisme. Et je ne parle pas du secteur où je pointe un individu, mais je parle du secteur selon les actions qui se mènent dans ce secteur.
Je vais vous dire pourquoi est-ce que je suis choquée et vous serez choqués avec moi si vous êtes, si vous avez un peu de soucis du patrimoine national, si vous êtes un peu congolais et un peu patriote. Vous allez comprendre pourquoi je suis inquiet et pourquoi est-ce que je ne suis pas heureuse. Voilà, je vous tourne la vidéo pour voir. Là, je suis au musée national. Ça, c'est le musée national. Nous sommes venus, nous avons été invités. La lumière n'est pas très claire, mais j'aimerais que vous puissiez partager cette vidéo. Parce que c'est très important de savoir l'utilisation du patrimoine que nous avons et surtout l'utilisation du patrimoine au sein du public. Là, je suis au musée national. Vous allez voir, je vais vous prendre la vidéo au complet. C'est-à-dire, pour que quelqu'un ne dise pas que je suis à quelque part d'autre. Donc, je suis là. Ça, c'est les bâtiments de... Comment s'appelle encore le bâtiment? Tembena Tembe, qui est voisin. Donc, au fait, les musées, qui est censé être un établissement de conservation, un établissement intellectuel, un établissement qui va réunir des gens intelligents, qui vont parler, qui va réunir des gens intelligents, qui va conserver les patrimoines qui représentent l'image de la RDC et transformer aujourd'hui un espace a été loué pour le kermesse. Moi, je vous pose la question. Veuillez demander au DG du musée national quel est le rendement, quel est le chiffre d'affaires qu'il fait avec de telles activités au sein du musée national. C'est ça ma question. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un dirigeant, parce que je veux quand même aller à l'intérieur, je ne vois pas, j'aimerais bien que vous puissiez voir de vous-même que je ne suis pas en dehors, je ne suis pas dans un autre endroit, je suis bien évidemment et bel et bien au musée national. Et ça, c'est l'espace du musée qui, voilà, qui est devenu, je ne sais pas, je manque de mots. J'ai même été informé que dernièrement, il y avait même des deuils qui se faisaient pleurer ici, dans un espace des intellectuels, dans un espace où les gens sont censés réfléchir, dans un espace où les gens sont censés parler patrimoine, parler tourisme, parler scientifique, s'est transformé à ça. Malheureusement. So, je n'ai même pas, je n'ai même plus de mots en fait. Parce que cette déception n'a aucune explication. J'aimerais que vous qui me suivez, vous qui aimez le tourisme, vous qui aimez la RDC, vous qui êtes congolais, que vous puissiez un peu voir, vous puissiez faire des recherches pour demander c'est qui la personne qui a autorisé à un espace comme un musée national. Lorsqu'il a été construit, il n'a pas été construit avec l'argent de quelqu'un. Le musée a été construit avec l'argent de nous Congolais, c'est-à-dire nous contribuables. Ne vous négligez jamais d'où vous êtes. Peu importe où vous êtes contribuable direct ou indirect de tout ce qui se crée comme patrimoine national. Moi, en tant que Congolais, en tant que patriote, je suis contre ce genre d'action. Je suis contre ce genre de choses qui se font dans cet endroit. Cet endroit est censé, s'il n'y a pas d'activité, on le ferme, carrément. S'il n'y a pas d'activité, on le ferme. On ne peut pas le transformer en lieu de détente comme ça. Voilà. Aujourd'hui, tous les musées du monde sont classés. Il y a une classification. Il y a des gens qui donnent des étoiles à des musées. Il y a des gens qui donnent des classifications pour vous dire, voilà, votre musée a respecté toutes les normes. C'est-à-dire, nous, dans les jours à venir, si on veut développer un projet sur le musée, on ne pourra même pas être classifié parce que ça ne représente pas. Je veux vous montrer de près cette vidéo-là. Je vais vous montrer de près. Voilà un peu ce que nous avons. Ça, ce n'est pas de la propreté, ça c'est de la saleté. Ce que je vous montre là, c'est de la saleté que les gens ont laissé parce qu'ils sont en train de préparer, c'est normal qu'il y ait tout ça. Vous allez dire après que j'exagère ou que j'ai besoin de faire des choses où j'accuse. Non, je suis désolée, je suis seulement promotrice du tourisme et tant que je l'ai fait avec mon argent propre, tant que je l'ai fait avec de l'investissement privé,
j'ai un problème avec la mauvaise organisation. J'ai un problème avec ce que lorsqu'on investit et qu'il n'y a pas de retombées, tout simplement parce qu'il y a des individus qui ont du mal à comprendre, à faire la différence entre un site intellectuel et un site de loisirs. Ce n'est pas possible. Entrez sur Google, cherchez dans vos dictionnaires, les musées est un endroit de conservation du patrimoine. Et les activités de musée sont très réglementées. C'est bien calculé, bien serré. Ça ne peut pas être un endroit où où c'est devenu un funérarium. Même si on a... Mato domingi ya solo bandeko na bandi to komi na biso na suka ndenge toyebisaki bino Augustin Kabuya aza lisusu secrétaire général ya parti ya UDPST, nouveau secrétaire général à Koti akosime poste wana pendant 6 mois nde ya solo bandeko tokoyeba mikolo koya tokobetela bino mpe masolo mpona nouveau secrétaire général ya UDPS. Donc yango tomemelaki bino mokolo ya lelo likambo etali banzela bandeko ya chemin de fer boyebi ke ministre de transport Jean-Pierre Bemba Gombo tozali kobeta mbela yo ozali ministre ya transport meka mpena kokita sur le terrain talela biso makambo mpe tali chemin de fer parce que tozali komona ke toza na batrain te soki batrain mpena ekomi mwa batransport mpe ekoki kodimine lisusu mwa moke surtout bato bautaka bamasine na kingasani soki train eza komema bango na ville eza esengo mais eza na banorme moko ya bien olieke badiembelaka na likolo kuna bamati likolo parce que train ezali komonana eza mingi te mais so eza 2 ligne eza kokende eza mosusu eza kozonga nde tomonaka mikili ya poto ekozala malamu ezali kosenga nde kotonga bachemin de fer banzela eza mibale oyo ezali ke ekosala mpe malamu na kati ya capitale na biso parce que ezali soni un capitale comme Kinshasa tozala bachemin de fer te mais soki na Dakar okuta tala batrain na Luanda okuta batrain eza kotambola mais biso sikoyo na Congo vraiment ezali passe yango tobetaki mbela mpona likambo oyo en tant que ministre ya transport tozali kosenga omeka kozwa solution mpe banzela tozali kosenga nzela ya 24 novembre oyo ekei bongo tina sana oyo eleki na prison ya Makala oyo esika bakonzi boyaka mingi nzela wana ezali ya kobeba na ndenge ya kosakana te mpe banzela nyonso tu na commune ya Kinshasa barumbu banzela mingi ezali ya kobeba bazali koreklame parce que bosundola banzela mais bato bazali kokomprendre te nzela ya telecom ti mokolo lelo depuis libulu wana baérosion bameka kokunda yango basala nzela wana esuka ti lelo ekontinuaka lisusu te mpo ekende kokutana na pompage oyo ezali ke ekosala mpe bandeko ya monga fula malamu nzela wana ti lelo esalamaka te bato bazali koreklame courant bana mingi bazali koreklame ke courant so ezali kokatana bana bakotanga te bakozala moindre informé bakozala informé te na makambo ya mboka yango moni bana mingi ya Congo ya Kinshasa baza moindre informé na makambo eza koleka na Kivu bayebi na bango te parce que bayebi te surtout kutu awa na poto biso nde tozalaka informé tobengaka bango mpo toyebisa bango ke me babomi bato na Kivu bozala mayele kunu na kuna babimelaki bakotelaki bato fo kozala mayele likambo ya kuluna fo kosilisa yango tomoni général Kilemba Lembe aza kosala mosala kitoko vraiment en tout cas félicitations nzambe apambola yo Kosa Mutamba ministre ya justice na biso ya sika vraiment nzambe apambola yo ya solo bandeko na ngai likambo ya mise oyo mpenza en tout cas tobeti sete en tout cas ministre ya touriste kitana na terrain omekana kotala likambo oyo pamba te eza soni oyo ezali mise oyo ebombaka biloko ya biso ya bomengo ya mboka eza esika ya kovandaka libanda te bato bamelaka bamasanga na TVR na tokendaka na mise na bango jamais tokovanda na libanda wana toza komela bamasanga tokomisa yango nganda ti miziki ekoma kobeta eza soni mpe mawa kitoko te yango bandeko
mbela na memelaki bino mokolo ya lelo yango wana nzambe apambola Kongo mboka na biso mboka elengi tokutani bongo mbala nsima nde tokosola lisusu masolo na biso oyo tomemelaka bino masolo na biso. Babylone, so détruit le monde. Babylone zerstört die Welt. En Afrique, Guck wie in Afrika. le pays s'est détruit. Jedes Land wird À zerstört. cause de Babylone, Alles wegen à Babylon. cause de Babylone. Alles wegen Babylon. Les Africains, il faut réveiller. Il faut réveiller en Afrique. C'est Mokimba derrière vous.